na ndimi te charge oyo bato bazwaka bango sikoyo na kokaba mbongo ekosunga bango na vie ya poto bien sûr ekokomplete yango wana fo kosunga ye na makambo ebele oyo ekosala Karine Mokonzi akoma na mosolo ebele pourquoi pas akoma millionnaire to milliardaire soki bosepelaka na ye e bozotia mpe kateki eza nécessaire Karine Mokonzi akotisaka mbongo na voie normale na kati ya miziki na ye akotisaka mbongo na kati ya YouTube na ye me boyebi yango me bozobosana bozotiaka te eloko bokoki kosala kaka bino moko bozoforce makasi otie 3 telefone oza kotala kaka video miziki ya Karine Mokonzi yozokanisa ezobakisa baview nzoka ezobakisa te pamba te sokotali na numero na adresse moko ya telefone wana to ya ordinateur ato bandeli 10 fois ekokonte kaka moko yango wana foko panzaka évangile ya Karine Mokonzi ndenge batu oyo bayina Karine Mokonzi bapanzaka bisika na bisika yango bandeko foko yebake soki penza olingaka Karine Mokonzi eza mabete me foko continue kosala kosangisa mbongo kosunga ye eza mabete me na poto awa vie ezalaka somo pe Karine Mokonzi ndenge aza wana akokoma mama bana na ye babandozela te tout le temps basangisa mbongo me bana babandozela à part babando bokopesa ye mbongo soki bokokabele me bakolinga mama na bango akotisaka ebele pe bango bakabaka mbongo ndenge mama na bango vi nyonso asala mpona kokaba soki pe baza kaka na tigre noir ndenge moko baza na besoin ya makambo ebele mpo baza na vie ya couple. Karine Mokonzi la baronne abandi na banzembo ya nkolo apart kobanda na banzembo ya nkolo pe atieli bino miss na messe église prière na kati ya Facebook na ye pe ye moko pe asali alors bino ba oyo bolingaka Karine Mokonzi bino ba oyo bolandaka Karine Mokonzi na j'espère bino pe boza kosambela pona libala na ye comme d'habitude pe na vie na ye pourquoi pas na vie financière na ye soki na lobi vie financière ezali te oyo bino bozo kanisa mezali oyo nga nazo kanisa mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yebake Karine Mokonzi la baronne ndenge azawana abimisa bambongo ebele banda kisasa pona kosunga batu bien sûr akotisa bambongo ebele me bambongo ebele akotisa toujours na bokasi na ye soki bokasi na ye te nde mbongo wana ekota te alors namonaka pe bandeko ebele balingi kosala nyonso mpona kosangisaka mbongo mpona Karine Mokonzi kopesa ndenge bana membre basungaka ye pe batu mosusu alors eloko ezali awa Karine Mokonzi en tout cas ndenge aza wana fo kosalelaka ye losambo lisusu pamba te akotisaka mbongo sikoyo na ndenge ya poto na mosala na ye na ndenge ya poto mosala na ye ezali miziki eloko ya pona ezali miziki eloko lisusu ekotiselaka ye mbongo mosala na ye oyo asalaka kaka na site na ye na YouTube na ye yango tango Karine Mokonzi aza kosenga batu basabone ezali maseki te tango Karine Mokonzi alobaka bolandanga na YouTube ezali maseki te me bino ba oyo bolingi Karine Mokonzi mingi bolingi kokoma na Facebook bozali ba super fan alors soko oza super fan en tout cas pona kolandaka ye na YouTube esengaka te ozala na compte YouTube ndenge bozalaka na Facebook esengaka kaka yo moko okende kuna okomi kuna nde okokota kitoko ndenge bato nyonso bakotaka na kati ya YouTube yango ndeko soki olingi
okota na YouTube ya Karine Mokonzi ekosenga eloko te ofini kaka chez Mokonzi okoti pamba te wana esengeli babone bamata na niveau oyo bozali na kati ya Facebook pe boleka. Alors na Facebook na epe foko continuaka kokabula komatisa babiloko na ye surtout YouTube na ye fwe mata en tout cas mingi ba view ba direct na ye soki eza kosalama fwe sa etalamaka mingi na kanisa bino moko boyebi niveau Karine Mokonzi azali na niveau bolandelaka makambu oyo aye ezali vraiment différent makasi par rapport bolandelaka ba YouTube mosusu nzoka Karine Mokonzi apesaka bino na biso bilengi ya kitoko apesaka makambu ebele ya kitoko me bino bolandaka ye mingi na Facebook to bolandi ye na basite mosusu me na tango ya ye moko en tout cas bolandaka mingi te bopreferaka bozala pai mosusu na yebi eloko bosalaka te me bozali ebele oyo bolingaka Karine Mokonzi. Alors ba oyo nyonso balingaki boyebake bozakaka bino moko te boyebake bosala te groupe moko bino kaka bolingaka ye me foko panzaka pe foko pesaka pe batu mosusu o baza pene na bino biloko ya Karine pe ko explikaka bango tina nini bino bolingaka Karine potangu bakoyeba tina bino bolingaka Karine bango pe bako continue kolinga ndenge bino bolingaka pamba te mingi bayebi Karine Mokonzi ndenge azalaka te bayokaka kaka Karine Mokonzi me bayokelaka ye na ndenge mosusu pamba te batu oyo bayina Karine Mokonzi bango balela kopanza sango ya Karine Mokonzi mbangu koleka batémoin de Jehova na ndenge ya mabe. Alors yango bomonaka batu ebele soki aye pa ya Karine Mokonzi apesaka témoignage oyo bino na ngai toyebi. Par exemple soki botali mingi baya na bino moko boya ata ba claque o bayemba na ye balobaka ke tangu nazalaki kote mosusu naza koyokela Karine Mokonzi azaboye tangu na approché na ye kolanda makambune na ye komona ke nzoka azalaka bongo te. Alors bino pe denge bozali wana oyo bolingaka Karine Mokonzi esengeli te bokanga makaka bisika moko esengeli te bozinga makaka bino na bino botalaka oyo asali nini ya mabe oyo asali nini ya malamu oyo azali infiltré oyo azali mutu boye bokoma kosala ondire batu bakreye secte moko boye oyo eyebani tina te kokontrole bino na bino kokumisana bino na bino me boboyi bokabola évangile ya kitoko na batu mosusu bozotia pe kateke eza nécessaire Karine Mokonzi akotisaka mbongo na voix normale na kati ya miziki na ye akotisaka mbongo na kati ya YouTube na ye me boyebi yango me bozobosana bozotiaka te eloko bokoki kosala kaka bino moko bozoforce makasi otie 3 telefone oza kotala kaka video miziki ya Karine Mokonzi yozokanisa ezobakisa ba view nzoka ezobakisa te pamba te sokotali na numero na adresse moko ya telefone wana to ya ordinateur ato bandeli 10 fois ekokonte kaka moko yango wana foko panzaka évangile ya Karine Mokonzi ndenge batu oyo bayina Karine Mokonzi bapanzaka bisika na bisika yango bandeko foko yebake soki penza olingaka Karine Mokonzi eza mabete me foko continue kosala kosangisa mbongo kosunga ye eza mabete me na poto awa vi ezalaka somo pe Karine Mokonzi ndenge aza wana akokoma mama bana na ye babandozela te tout le temps basangisa mbongo me bana babandozela à part babando boko kopesa ye mbongo soki boko kabele me bakolinga mama na bango akotisaka ebele pe bango bakabaka mbongo ndenge mama na bango vi nyonso asala mpona kokaba soki pe baza kaka na tigre noir ndenge moko baza na besoin ya makambo ebele po baza na vie ya couple na ndimi te charge oyo bato bazwaka bango siko
sikoyo na kokaba mbongo ekosunga bango na vie ya poto bien sûr ekokomplete yango wana fo kosunga ye na makambo ebele oyo ekosala Karine Mokonzi akoma na mosolo ebele pourquoi pas akoma millionnaire to milliardaire soki bosepelaka na ye ebongi stade na bino akoma na niveau wana azala na bagarde de corps pe atambolaka na chauffeur na mopanzi pourquoi pas bosala oyo esengeli pona kosunga star oyo ya bino Karine Mokonzi la baronne na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.